ba artiste biso mine na mboka na biso ba grand artiste mboka na biso ba beti world music ne ba mesolo beng album international yebisanga ba ndeko nyonso ba beti oyo benga international ba world music na yembi na espagnol so na zo ba bongo c'est-à-dire quoi yango moni ti lelo musique na biso dans na ghetto malgré musique ba beta ti lelo faire rigoler en espagnol mais présent fallait pour na tokos ayema en anglais na arkeli na yebiso siko yango soko tali eza artiste moko tabeti du début jusqu'à la fin yembi kama sekito to basoda zake bababasu ndeko na biso ken piana to moni aza na mupanzi ya fali ipupa est victime yo oza mupanzi ya faire rigoler est-ce que moi yo na ken piana bo garder sous ba bonne relation atake bana papa mo zaka baba so po na yebi ke ken piana mutayaka na mo babiloba lo ba moko botu sagesse intelligence na discernement mais ken ana mbanga makasi ke soit yo na démarrage au kokate ozo banga guerre to internet église te biso na internet bo mamoto na pétrole ozo banga guerre contre ken piana na mona 50 cent to ba acha ko beta conseil na Uganda to tika bloc wala za ba distraction de bala na 6 yango donc c'est-à-dire que voyage na yo c'est ko beti ba tourner na bino et ça c'est tout à fait normal et ça ba relation et ça ba voyage au salle c'est normal et ça revenu bonjour batutu basu bako landa biso à travers le monde moi c'est votre humble serviteur Eddie de Djoubek frappe encore l'homme créé à l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ bakana anga mais rien mamunyo so minene mukilo kwela anga toujours menalonga ngo par rapport à image balobi bo s'abonner massivement na site impact na idéologie na baka TV za radio temkolo TV comme radio nga de Djoubek frappe encore l'homme créé à l'image de Dieu na buka caméra par rapport à image bo s'abonner massivement batutu bolingara de Djoubek frappe encore bo monanga awa site eza moko par rapport à image 1J4 cadence donc babiso beti 1J4 cadence aux âmes obimana de Djoubek frappe encore beaucoup d'informations à danger parce que ma sola indou c'est outana gitambo bana Zakari Bababa honorable bo s'abonner à site ya pas na idéologie site o ya makambu 1J4 cadence ya ndeko na biso mwana Victoria Eleison ya tongo mwana ya King Kester Emene ya obabe na kombo ya Pati Libondas donc tous les Victoriens bo s'abonner na site na bino bana tout ya Victoria Eleison Dream Team, Dream Band, de King Kester Emenea, via Zate, via Asala Daichu, via Tikabiso, mais Tikabiso ba petit na ba soda makasi. De Djoubek frappe encore soda tonga makasi à Victoire Leison, moi na King Kester Emenea, Pati Libondas muta makambo, bon chanteur, chorégraphe, danseur, animateur de talent donc ayembaka, abouakra cri, azam maître chorégraphe parce que boye bibino mongo Chakou Libondas la 2000 ans et bimaka, album mo tellement raté. Longue histoire tangue yaka donc cri oye binisaka monde entier orchestre nyoso nakata République démocratique du Congo babina Chakou Libondas donc mukolo Chakou Libondas Pati Libondas mutasala na cri na danse mama de mila tobina nini Chakou Libonda boyebi rage oyo cri wane salaka de site ndeko na biso soda makasi Pati Libondas guerrier ya King Kester yango donc bana bandundu site na bino yango tous les mutu abandundu balobi King Kester rokwera jamais tous les mutu akikwiti mutu twalinga King Kester menero ba petit na ba soda na ye bango donc bo s'abonner massivement na sanga mo côté na sana ndeko nanga Pichu fiston Jofis mobala mwindu to me ko développer par rapport ba sujet mamboze belé ndé tam la kata République démocratique du Congo donc l'actualité ça moi belé trop parler donc pas trop de commentaires Jofis mobala mwindu mais c'est les noirs homme africain philosophe noir bonne santé papa santé kitoko na ngola nzambe ebikaka na tozali nzamba do batela pesa ba pema ba bonne santé yango moni toza merci par rapport à image tout ça non shit asima par rapport à image vient biso King Kester Emenea kufa mais to biso nyon surtout grand prêtre King Kester Emenea a tiré album This Is Me mais ti lelo famille orchestre ba yokana te This Is Me et les gars kabo grand prêtre King Kester Emenea a cet album Yasuka pour clôturer ma musique parce que médecin peki ça qui est vient comme ko bela ba peki ça y a Afrique té a absorber microbe vie ayemba lisusu té mais vie à se sacrifier abi que non na ça l'album Yasuka na kombo a This Is Me mais lelo vie
Akufa 10 000 et Limouara Bogue. Fallait Toyo Kakin Kester est mené à grand prêtre, à pour la première fois. Et puis, tant Kester a en vie, Victor et là, ils sont Dream Team, Dream Band des Arabes Moko. Le lot Kester a zaté, il a rendu la Madié. Kester Akufa Tika Biso, son âme repose en paix. Bah, Victoria et Koma et Belé. Est-ce que bah, Victoria n'a rien sur Beta? N'est King Kester n'a Beta, il est mort le professeur à l'université de Sorbonne. C'est impossible, pratiquement impossible parce que le leader n'est plus. Donc, il y a pas de culture en Bourg-en-Abisso. Ceux qui sont leader à Zata, qui a Koufi, ils n'ont pas si pour œuvre et continuer. Au moins, pourquoi? Parce que dans la culture, on a besoin de préparer un relève. Ma bende en ce leader qui a ramené Nyos. Qui est grand prêtre, il conduit dans la nenga systématique, dans la nenga danger. Liwane sala tout passi et ba o Nyos ba Nyos ba tikala ba sali ba orchestre na bango ezama passi pour ba beta lokola yia za ko beta. Ba beta kwa yando beta te parce que king kesa za ne loko nzoto so ye pembe na mbala moko et loko za kati ya kester faut ko takati nao et lobeli na yo o mo ba loko kester o mo budo ko kester démarche no ko king kester mené ya et yembeli donc eza lokola esprit et animaking kester kotikati na to yeba bimisa pe bantoni sampayo ba gimoler abisa ba fena nga ba o ayemba nani ba Cedar Ankura ba signora de patra womo ba pati ngiangi ba wili libondas ba pati libondas ba gere bazali ba ge Jostar. Est-ce que na bana nyoso kester makasi bongo mutako zo relève mutako za la représentant valable avec une kester na bana tout wana o to mona ba beta na longue histoire donc azati ba beta na bango mais ba okomate eza pasi parce que ba beta ndé kester za obeta mais ba obeta na bango ça dit pas obeti ba juste cantine et lobeli maramutundule oki pena ke Victoria mais ko beta ba dimension via za nango peut-être l'or na inspiration eza vieux abinda na kumbelo na de ba obeta na ba okomate parce que via la mystique vous comprenez au mona question ba beti au senti pas que ah au mona kester so tali koto au mona avec caisse so ki koto ga mona avec caisse mais pour la ba beta caisse au senti pas que mona avec caisse les ama passi donc yango moni félicitations à ba courage ba ça va nini c'est bon mais kester akenda via kenda de musique ne kenda kester akenda mais biso ba petit na to ali ba de jouer qui frappe encore soda makasi au kester a pesaka capitaine na batutu parlementaire na bakata ba République démocratique du Congo de Djoubek Kester a pesaki makambu tala mutambalo wa patuzia na chesa epoa patuzia na chapwa kokate guerre à 40-45 ngana eboe to ça la promotion à 10 mais kokate za coup de tête akoya mayanga bon s'abonner na site o impact na idéologie et ça la bien 1JK Cadence TV ya ndeko na biso parti libondas mwana king Kester mené à solo batutu ya Victoria vient nga Lex Fumunti botika site oyote parce que toi besoin mon site oyo bon mandé ezal quoi site ya Victoria Layson vient nga ba Giki Mvula vient nga des affaires par rapport à image vient nga Emelutula tous les grands prêtres à Victoria au Kester à Fula au bazaka pene king Kester mené à bo s'abonner massivement na site o parce que bo bando reçoit biloko pe belé à vie Atika homme se bimate ngana ndo laksarango par rapport à image wana day bon ndeko na biso artiste et musicien na kombo Matou Samuel a perdaki moi sina ya kufaki atika kibiso son âme repose en paix mais to moni ba encre ba salive zo couler na sujet à liwa ya moi sa frère Matou Samuel ba ndeko na ye ba confrère et musicien bazo tong ba bigi non ya zakana gwazaka na moto aliaka ba momi et puis ba ndeko na biso ya ba journaliste internet ba ningi seli ezaï ba bi Matou Samuel akana gwa ale momi na ye donc epesa moi mbutu yo koloba neti nini par rapport ya makamnyo ezo lekana tout autour ndeko na biso frère Matou Samuel Djoubek omoni biloko na boya ngo biloko na ko telemela na internet yango banti valeur ba biloko na ko telemela na monde internet yango donc internet comme ne bisika moko boye batu boya rapona ko fingara pona ko lobara mabe pona batu non eza chaîne à télévision eza moyen ko transmettre message na bandeko na biso ba libanda mboka bakenda kala. C'est pas dit que vous avez n'importe quoi, tu finga mais non. Respect quand même dans Matou Samuel. Les artistes sont venus dans Mboka na biso ça la œuvre au etikala. Les artistes sont venus dans Mboka na biso ça la fierté musique congolaise sur le plan religieux. Vous comprenez? Tout ce que va biloko wana mutakufa c'est tout donc mutakotika yesu kutu mwana nzamba kufara. Ba liaka etoloba nzamba liaka ye. Donc liwa est permanent donc c'est un rendez-vous de tous les vivants. Matou Samuel, à quoi fait la moi si moi c'est mi balé moi ça mi ça toi 4 et 5 c'est tout à fait normal les gens dans liwa. Donc le gars Matou Samuel
muta robela te pa moi ça ni bosa kufaki donc moi ça robela te pa moi ça mi bala kufaki eza normal eza nzoto vous comprenez biso tout ozo ba kaba deye au senti pas que yaya kufi après 6 mois ya mususu akei après monsieur une année mususu alandi to lo bango ni to liae mais non eza nango liwa botika bandeko sur internet ba biloko ngana telemela yango biloko to boyi yango yo vous comprenez to eza na teka pour refinga artiste amne le kwa matusa moi est-ce que to ba lo ba ki alia ki bozala ba preuve bazuom to bolobe yango bolaki sa place à kota ki bomele pas sa pesa ribo liae d'ailleurs l'état na biso andimaki ndokité na l'état existe raté et ça monde mort spirituel est tellement manzambe et ça nango kaka aza choqué tous allons apprendre qu'on réconforter tous allons apprendre qu'on consoler malgré consolation bato est limité seul Dieu a quoi consoler par contre c'est consolation moko totale mais tous allons apprendre qu'on consoler ndeko pour partager les douleurs mais notre bon na rana internet pour finga raye aller abomi moi sinaye bozala ba preuve et ça normal mutaro ko kufa botika biloko wana c'est pas bien moi ça m'a tout ça moi la kufi c'est vrai biso tout wana pasi et ça va choc bloc et zolanda et okuta na baka et okuta nango c'est et ça nango mama nzambe nde baka na circonstance to kumisa nzambe aza chrétien je crois que Matou Samuel sur Rolandanga ngai personnellement en tout cas mes condoléances de ma part et pour la famille Mobimba na bandeko no sa reverse sacré Aya TV ainsi qu'Impact Télévision na bandeko nyonso ba journaliste sur internet en tout cas ngai nazo présenter mes excuses na bandeko na biso ba confrère ba concert nyonso ba sala na internet nga fiston frappe na pesi ba excuse na biso na pas na koma bandeko na ndenge ba tambusi comme no mabe na niveau internet en tout cas limbisa en tout cas te s'excuser na pas bandeko vraiment ezali kamboye courage ozamona mobali ezama rambeya kalango alors vraiment nzambe a consoler Saint-Esprit consoler ozana kimia tanga matoi na yo koyoka n'importe quoi te ko répondre pe mututé ko répondre pe mututé zana na kimia ezama kamboya ka to zala wana na day to ko assister du début jusqu'à la fin vraiment bande ko na biso internet nous peut appeler ça nos conseils botika c'est pas bien ko lien na combat mututé ça va vie normal ça va vie normal koya ko ça va vite na ndenga ko o finga Matou Samuel ba ka lepo batala yo siko so batali aux unis tant o gagner mbongo continue o le na komba mutoki ya muto ka nzamba pambulo mais c'est pas bien bloc wana to banga pe nzambe azaba nzambe bible la ne touchez pas mais ouais a serviteur nzambe tant o le nzamba ko frapper mto lo mabe na komona alors botika ba bloc wana c'est pas bien la ligne en côté c'est na hôtel melango na ina makambo pour hôtel melango to boyi ba bloc wana to transmettre un message information c'est belé à repasser na RDC Libanda et c'est ben ba domaine nyonso alors Luka domaine au pèse information moko faut vérifier que ça solo tant le bika liaki muto zana preuve tant que neko kota kisanga na ndanga nganga ozaki wana contrat c'est pour aller moi c'est yo zaki témoin pour le gars TV le bango mais non tout ce qui va bloquer wana vraiment na présenter mes excuses na puis mes condoléances na famille Matou Samuel ainsi que la famille musicale famille chrétienne musicale chrétienne au bakufeli ndeko moi si vraiment ça passe si c'est vrai mais nzambe mo kabi pourquoi permettre en tout cas on a rôle par rapport yango wana par rapport à image solo là-bas solo là tu solo on te solo tu solo pas on te dégage pesa est loco ozwe loco par rapport à image laissa punda laissa yo oza votre humble serviteur et dit de Dieu qui frappe encore l'homme qui a l'image dédiée on a été là qui m'a fumé quand est le barabiso tous les éducateurs et amato ba destructeur tu sais donc il y a 3 événements inévitables chez l'homme naître vivre puis mourir mystère liwa ba benga to benga mystère insondable mutu moko te yo ko sonder caché on nzambe mo kayebi ça même tayebi yo ko sonder liwa te po ba secret donc faut zaka yemo Dieu le grand créateur son âme repose en paix parce que la Bible nous dit clairement Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Plus loin elle nous dira nous devons lui glorifier à toutes circonstances parce que s'il permet qu'une situation nous arrive qu'elle soit bonne ou mauvaise donc ne nous décourageons pas son âme repose en paix par rapport à l'image qui nous montre ça repos c'est biso nyos ba chrétien to sambelaka to histoire à Job tu es histoire à Job Job a kufa la bana bloque kufi bana nyos ba kufa na moment moko siko ndame arindoki to benga siko ndame ndoki nzama Job a kufa li bana siko ba kanga bandeko na yeba ndoki eza nzambe mo ta permet ba bible na so nzamba pesa ki permission so eza la permission nzambe olobani ki bino mema na ndenge ndoki non botanga pe bible bo comprendre pe maramso eza bien botanga la Bible parce que kotanga pe bon et belé ba lekala ba chikité rara miso makasi ndokité internet boyeka monongo nzela mora comme le place moi règlement des comptes non chiki père important
Biso totanga Saint-Georges yango primaire. Soit Saint-Georges, Yannick. Saint-Georges primaire, bon écho. La première école la ville province à Kinshasa. Donc biso tout l'écart. Et puis biso ba kengo dondo ba mani du bang ba uta musa batanga ba Saint-Georges, ba grand prêtre. Ba te bele ba konzebele batanga a. Alors to l'écart quand même moi tout ezali quoi. Donc to ça marama to la moi tout. C'est ça. Ouais. Et elle comme un niveau bon c'est pas étonnant, c'est tout à fait normal, c'est là il dit à leur niveau d'instruction qui est trop bas. Qui ne monte ça kopela c'est kopela. Ndeko na biso Karine Mokonzi. Ça fait Bambou le Belé, il y a un grand prêtre Quadra Koraman Kofi Olomide, bando yo kana souti. Mais to moni Karine Mokonzi ba se réconcilier avec Kofi Olomide. Aya même Kofi Olomide de mission na ye mais to moni bande ko na biso Karine nani Manik de John Maniké, moi si y avait na biso le fait Babiandongo, son âme repose en paix. Nande ko na biso Kisinjora. Batelemel mon pas mon cause babi jamais mon pas iko kose réconcilier na Karine mon pas ovine mon bakui ko lobisa Karine te ndenge Kofi Olomide Quadra Koraman a lobisi Karine mon konzi ndenge ba se réconcilier ndenge ba bongisi Njoraske kisi Njora vient Njora na Manike babandi ko ningisila Kofi Olomide Zaï côté mais la Kofi Olomide kobde Kofi Olomide est-ce que Kolimbisa mutua sala o mabe à reconnaître na petite sœur vie limbisanga moi ba dérapage et alaka moi ezalaki moi ba kobunga 5 pardon pas vienne Quadra Koraman a garantir que a robandela susu te komaki Kofi Olomide est-ce que eza pena likambo e déranger ndeko na biso Kisinjo na Manike conseil européen sa ba mi balé wana Bibelobi pardonner 77 fois 7 nzamba recommander biso to pardonner mon pas a jija ki bon ndeko na nga moi si a jija ki bon. C'est tout à fait normal si on va se réconcilier. Il y a un problème à battre. Il y a un problème à battre. Bravo, gloire à Dieu. Alors, il y a oh lobby, il y a nani Kisinjora. En tout cas, de ma part, conseil kaka, bamo ba binde ba otake, ba pourquoi ba sala ngo bongo peu. Ça m'a demandé kati moyena kotate. Alors ba sala o mte ba ngo sala, baza ba mikolo, ba yebini ba sala, ba yebini ba zolo ba yebini ba okenango. Vraiment et engagé bango mais par na ngai pour na Kofi Olomide as un grand artiste, sont agir qui bon ba se réconcilier, nande ko na ngai consort na ngai, c'est tout à fait normal. Ba yebi le pourquoi ba sali yango et ba continuer. Va continuer par rapport à l'image solo, l'artiste est monsieur Ferrego là. Jésus de nuances, Mister Lova. Bientôt sur le marché des disques, sur le marché discographique, l'album qui porte le titre est Black Box. Album, il y a World International. Position, il y a présent Ferrego là. Studio comme une position ni Mikolo. Ferrende Makambu, nasi ba la poto ba sepeli déjà, venangai batunanga kati, venanga Paul Daya yo yebi Bra Mandela. Armand Mintia yo yebi vraiment yangone makambo Black Box zoya voilà world music ité on a album international faire album international studio est presque to comme presque na suka ba clip peut déjà to bandaki déjà mais sauf que président yaki lobby alongo le Paris le loi commune à Kini déjà président déjà pour moi vite fait moro boyka ndenge zalaka bon c'est la Black Box. Bana poto partout dans le monde, c'est la Black Box. Je vais faire rigoler à na 6 langues. Aïe na espagnol, na portugais, français, lingala, anglais, na swahili. Donc aux albums moi, du jamais vu, du jamais fait dans le monde musical. Na Congo na biso artiste mort à bête album international. Je précise et nazol lobango avec ma preuve. Côté il faut rectifier moi mouké parce que toyebi ba beta ba world de bazar, album international bazali parce que tokos album oyo ya présent Fally Ipupa et ça album international. Tant que muta beta na nous musique internationale au moniteur et le rôle aux boya tokos il y a présent Fally Ipupa oh ça rappelle succès ma casse dans le marché des disques vraiment ngai fiston frappe na yebi ma nazo ba pe na place na telemi je dis et je le répète présent Ferrego là il est le seul musicien congolais au bête album international bande ko nga ba artiste biso mine na mboka na biso ba grand artiste mboka na biso ba beti world music ne ba mesolo beng album international yebisanga bande ko nyos ba beti oyo benga international ba world music na yembi na espagnol so na zo ba bongo c'est-à-dire quoi yango moni ti lelo musique na biso dans la ghetto malgré musique ba beta ti lelo Ferrego la mine espagnol mais présent Fally Ipupa na tokos ayema na anglais na arkeli na yebiso siko yango so ko tali ezal artiste moko ta beti du début jusqu'à la fin yembi na anglais lingala ekota na kati français ekota na kati vous comprenez donc faire abeti album interne c'est-à-dire abeti nzé mon espagnol abeti style ab espagnol ayembi na ki espagnol pe
pe na ba voix style la musique parce que le faut comprendre que musique eza na ba style eza pe na ba façon nango pa lelo soko longwe awa olongwe na lina foot joueur à vite to imana ba longwe awa ba sombio na Chelsea to na Manchester to na Real de Madrid obeta ba le beta ki tant de jeux obeta football ya bango pa il faut comme style na bango ba misa na biso abeta world music eza échange ba culture mais eza différent pour mona yemi na langue na anglais mais yo comme Michael Jackson yo comme Céline Dion ba yemba la voix na style la musique na ba voix na musique na bango et puis ba beti musique na bango mais ya biso la rebeti mso mi na anglais obeti 81 75% anglais obeti mso 10% lingala vous comprenez 5% beti français message est à capter totalement R Kelly jamais du début jusqu'à jamais na oka lingala vous comprenez na yo kango te ba Michael Jackson grand poète jamais a yembi na France na yo comme ndie mon style na bango donc faire avec ba style wana na musique pe ya bongo ba genre wana donc so yo espagnol so yo que musique na biso ay ba te que congolais mta yembi na voix na style na ndule donc ça différent na bi différence yango wana place musique na biso était comme libanda place e bimala ghetto yango wana donc bravo l'artiste Ferrego là album international Black Box 6 langues bon ça l'a jamais dessus moi je mets ma main à couper album oyo boroyo kasango tozao toroyo kasango par rapport à l'image Black Box ya présent Ferrego là tu es sûr et certain que succès nango ko franchir ba frontières nationaux et internationaux nenge to monaka toko c'est pesa makambu et pesa ba voyage et pesa makambu ba voyage ko fungwama parce que force à disque to bango tango disque bimi to monaka non misa bengi na Uganda ba bengi na Zambie ba bengi na Kenya ba bengi na Côte d'Ivoire ba bengi na Caroline du Nord ba bengi na Ottawa to monaka non album et récit succès album et franchi ba frontières nationaux et internationaux oye bisabiso que Black Box tango roye ko bima succès nango ko kende ndenge toko se kendaka bana poto na yesu makambo moi débat question tu nanga c'est sila oza jeunesse munene mbora na biso na yebi oza mta ba recherche tunelanga album Thriller ya Michael Jackson aliva combien de concerts mock après 5 ans abeta concert mock Thriller concert mock après 5 ans la Stade de France Céline Dion la mise album à Titanic album à danger mtu so yebi abeta dendule. Vous comprenez? HR. Vous comprenez? 50 cents. Bah bête un concert pour 3 ans, 4 ans, ça bête un concert mort aux États-Unis. Moko. Oye bisangani. Et ça va revenir, c'est l'album est récité. N'a jamais Titanic. N'a Céline Dion te bête un concert soit na Kenya. N'a maintenant Michael Jackson te bête un concert na Congo. N'a 50 cents te ba HR te bête un concert na Uganda. Tout ce qui bloque ou ça va distraction. Débat la 6 yango. Donc c'est-à-dire que voyage na yo c'est que beti ba tourner na bino et ça c'est tout à fait normal et ça ba relation et ça ba voyage au salle c'est normal et ça revenir en ndou l'été parce que ça revenir en ndou revenir succès album mais ba Michael Jackson ba Céline Dion ba beta na ba continent nyonso pe na ba pays nyonso pa album mané kanga monde entier donc c'est-à-dire ba débat oyo tout ça ba intellectuel aussi ngala côté na Google beaucoup ta botala bo mo bo pesa raison bo mona ke revenir album mais na ba concert. Revenez album et album Tikala. Every Tikala, battu le sur qui Titanic. Qui Thriller, on dit mais que je vais me lelo. C'est ça l'œuvre. Yo papa chéri le bac le œuvre. Faire rigole à mes œuvres parlent à ma place. Vous comprenez? Toi l'album Tikali. Papa le tumba yebisanga beta wapi. Papa le tumba Simara parce que beta na Tokyo. A beta na Tanzanie. Mais tel album papa le tumba Tiki. Si les lots sont qui n'a pas la miquée, c'est ça, tout ce qui est œuvre, tout ce qui est distraction, voyage, ils ont revenu, il y a l'album T, ils ont relation, ils ont marché dans OK, mais quand le bâtiment que vous êtes danger supérieur à tout le monde, non, là moi je refuse. Ce que tu as un débat, dans le artiste à danger à monde. Babeta, le conseil va préparer un mot, mais quand je sais, pourquoi? Céline Dion a tout pourquoi. Au bimisi disque, moi je concert après 5 ans. Tu vas mêler disque, souci pas mon artiste. Concert non moi mboka nyonso ba ko japonais, angolais, concert ba Michael Jackson. Pendant album Tikala. Tout tika distraction. Album a fait la Black Box. Je dis et je le répète avec Fox. Na yo qui fait rigolo dans studio. Na yo qui fait rigolo ko yemba. Na yo qui ba langa ke na batu. Tout ça, mokili épais, ça résout pas comprendre qui est Ferrego là.
Donc c'est la presse sortie album Black Box, tout le monde va retomber parce qu'il y a le bango. Je ne sais de le dire et de les répéter. On reconnaît les arbres à l'air branché et à l'air silhouette. Alors un artiste et musicien, on les reconnaît par ses œuvres. Œuvres ne valorisera artiste et musicien. On ne peut pas reconnaître un artiste et musicien par ses bavards. Donc le ballon banga pas si minungai. Donc ça tout le monde va retomber. Il y a ni qui s'arrête pour le paysage. Bah moi moi qui t'amène comme propre. Au moins lobby national de la na Italie. Na 5 vidéo wana. Mundela zoyoka nzembo ya 365 jours ya ferry. Mundele na car. Na Italie. Vous comprenez? Mundela zoyoka nzembo ya 365 jours ya ferry. 365 fois 2. Ah tout na soki moi si mtayembango. Vous comprenez? Yo ko nzembo ko ba Gisèle Zinda. Le zèvre loba. Comme ça album tape 3 4 5 mois jongi si de misi mususu. Zala sine loko sala. Yo papa chéra pe si devoir. 10 ans 8 ans après balle de match. Si les lots sont qui omba on dirait album à lelo. Misala, toi la moment oh que misala. Balle de match zo mais là par rapport à image ba fanatique wenge BCBG ba lembi balle de match. Ba role mandé ni. Mais zo mais la force 10 ans sur le marché de disque zati. Michael Jackson ne so ba Céline Dion de pas misa Titanic album tu bimité. Mais bon c'est la hit. Album ça se prépare. Yo lelo kolobananga bongala nanda JB Piana El Salvatore de la Patria, grand prêtre JB Piana, un beau gars enveloppé du soleil. Souverain les grands leaders bah moi mon idole c'est Papa Wemba. Mais yo zo mémé na ba angle ba Céline Dion. Par rapport à quoi? Par rapport à album pas Bobby qui est oumela. Mais ta BCBG ba lembi ba ba. Non na bisio. OK na ba concert à JB. Nana leki JB ba to tie ba vacances. Yebisanga artiste ni na le JB na ba concert na Kin. Yebisanga un album na marché te azate jibaza ba fanatique ne baza fidèle ba yebi musique ya salaka ezala ngote ya sala le wenge jamais ba lembi te ba yebi ke ba de match ya ba osala jamais dessus a osala musique ya kitoko on a yebi si OK na peso ba exemple ba tuana par rapport au album ezo temps ba préparer album texte yebi ke album on a bête tika pa ba tu ya te na sala bat mayo ki ango 2 fois 3 fois après ebungi ba ko luko côté ce studio jiba na posa wana te yango mala za concentré na bas des matchs bana poto na sibino ke boze na bas des matchs bon ça n'a jamais dessus boyebi papa chéri jibem piana na bengo autorité morale la musique congolaise boyebi biloko la bino boza la calme bas des matchs ya mabe et puis vous comprendre ba ke na mboka na biso to wana ba artiste bon comprendre que toi ba artiste musicien solo na Congo o ke so asale loke tikali baza te baza mingi te. Vous comprenez? El Salvatore de la Patria, un beau gars enveloppé du soleil, souverain, les grands leaders. Papa chéri Montopamba, bas de match la mingité na terrain, ba fanatique tout wenge, BCBG, boyebi wa les amis machine ya musique. Qualité na quantité rendenge mon côté. Papa chéri mingi yande qualité et quantité te donc bozala kala mingité bo melamai, ya pio esprit anase. Patience, la patience et savoir-faire finissent toujours par avoir gain de cause. Bas de match Zoya, dans le marché discographique. On a besoin de héritier mon Gitambo solo. Il faut qu'on se le dise. Gitambo tu as commune folklorique, tu as commune folklorique, tu as la bambunda. Tu as un orchestre typique et ça, bel et bien la team Ouata d'héritier Watana Begogan, mi-ange mi-démon et Zoya. Au moins le terrain n'est pas passé la file bazo bêta, innocent bazo bêta, Fabri Gaz, métier noir. Les cibles du maître bazo bêta, est-ce que héritier Watanabe bako check contre Myrte Nabina filé mi-ange mi-démon. Ba niveau moroté. Par rapport à ndenge. Ba niveau moroté c'est Watanabe héritier. Ba niveau tala. Blo botala. Botika. Moi na mystique. Bina fila zo binisa nous partout bandimi. Papa ba niveau mokoté. Ngana yebisa OK. Ko comparer moi na héritier Watanabe té. Bon innocent, rien à dire, rien à prouver na YouTube Bikolo. Na yebisi bino. Yem dans la base. Na yebisi bino c'est Jibem Piana, Ferregola, héritier Watanabe innocent. Bango ba 4 donc mon ina mam na yebisa yo bango. Papa chéri Jibem Piana, Ferregola, héritier Watanabe, to succès na petit na biso innocent. Et Kangi, et Kangi. Mais contrôle besoin bête, Manitou, roi Manitou. Banze mon sur toutes les 31 chansons, ils ont la contrôle. Nyon sur figure à bonne position, c'est. Moi non bête, moi le autant ba titre album oh ba missile na biso ba bimisi lelo. Ba tiango zo bêta. Mais so tient ma 365 jours ya ferry. O tient Gisèle Zinda ya ferry. Aux yeux mba ya papa chéri. Hein, aux yeux BM héritier. Na ba na o bimi lelo. Toro yoki o changer l'itoyi. Ça, ça c'est la bonne musique. Donc on sentit que
Toi na ba artiste musicien ba yemba ba composer ba nzembo ba œuvre tikali. Toi na vena nga Suzuki 4x4 na peso mbote na panda ma vena bisangi. Faut chanter asila kala. Bisangi mo keba. Vena biso Suzuki a danger, tu na confère le mido biso Suzuki a danger. Aya bisinga bi leki na nga office. Mais petit on héritier a danger. Na poto kaka bem, to ko interpréter partout. Vous comprenez? Eh vrai. Na biso ke so ti ba nzembo tangelinga ba artiste nyos ba bimba sa succès ba beta na bango. Otie odi omba otie. Otie so ba album matiti ya TH otie. Ozie ba nzembo feri. Otie ba maboko pa ozie ba nzembo lokola ba nintala simazonga moto. Nzembo éducatif. Nzembo so vendre mo pa vendre bi ke te faut na réfléchir na mutu. D'ailleurs mo faut na tala la place na outil. Na zonga pe mutu. Donc un mot tu ma distraction héritier et que bête ni ange ni démon. Moi j'ai même ma mère a coupé pour Wata. Toloba, Toza. Héritier Watanabe motona témoin na kitambo à solo par rapport à Imato tangane on a Saint-Georges primaire. Bon on dit vélodrome très intelligent. Bon on dit vélodrome hein. Ba clôtira vélodrome. Filmer vélodrome OK bon on est propre. Ba clôtira si to bimichik dans nos sangana beriti awa biso bana Saint-Georges. Il y a raison moi différence. Grand joueur. C'est toi ça l'émission to fini mutu. Nga d'ailleurs na idéologie na ko finga mutu te. Na ko finga leader moko te. Na ko lobata mabete bon ils zelanga na ngote mais na ça ndé analyse ya bien. Ko ba tu fa ma tête jeune na raison. Fisson fois pas na raison. Na ko ya bongo do c'est tout. To ça bana kitambo derrière qui so poto kabwana yo. Biso tout en école à Zakari Bababa sur le mola molanga pembe wa bimisi biso apesi biso makambu abimisa ba pacho abisi ba Pegin Chassa ba Jean Flic les lobiso ba de Jubek to Zakana lokola ve Zakari Bababa sur ba Fiston Mumbelenga ba Ken Piana mais comment on ndeko na biso so bana kitambo pe ngana moi vraiment na kitambo par rapport à image na double brassard on a judo na zana sala kombo tongo on a indusa na balusaka jenga muto tourna lola muto na tourna lola ordinateur des fois kama sekito to ba soda Zakari Bababa sur ndeko na biso Ken Piana to monier aza na mupanzi ya fali ipupa est victime yo oza mupanzi ya Ferregola est-ce que moi yo na Ken Piana bo garder sous ba bonne relation attaque bana papa mo Zakari Bababa so po na yebi ke Ken Piana mutayaka na mo ba biloba lo ba moko botoko chrétien nga système présent fali ipupa apanzake mobimba o déclencher guerre na Ken Piana te to soana te to discuter te to ko bunda te parce que aleki na mbanga parce que aleki na mbanga Ken aleki na mbanga to finga na pété pourquoi parce que mutu na nzila na ye to na deux chemins parce que okoka degré mbanga ya Ken Piana na yo okoka te yo ana ba argument ozolo ba bien tu parles bien tango lo bana oka sagesse intelligence na discernement mais Ken ana mbanga makasi ke soit yo na démarrage okoka te ozo banga guerre internet église te biso internet bo mamoto na pétrole ozo banga guerre contre Ken Piana. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi baba jouer ma betaka ndé morti. Vous comprenez? Donc Cristiano na ba mangu sorti les balles ba vitesse. A regarde au cocaté. Mais Messi a la vitesse mais à la technique soit jouer na ballon pas au senti pas que on a Lionel Messi pas doucement Kenny. Mais Cristiano Ronaldo peut sortir ba vitesse à Rokima. On dit hey! Donc on est morti. So yona Ken Piana pito pale nana za Cristiano Ronaldo nanaza Messi selon yo what's que faut tout na bana poto what's que question na tout na bana poto ba yebisa yo ande ko nanga to sola bien to na problème to zapper na problème to tika pe ozana ngote parce que hier asala artiste ozo travailler ozo kumisa ozo memele ozo lepe musala kitoko ozo tombola par artiste ozo sala c'est tout à fait normal c'est bien asala musane très bien na kwena et ngai Fiston frappe nana fait rigola na sa musana ngala fait rigola na ndenge na angle na système na ndenge na ya ki bien na ngai donc